Soni na bino ekenda wapi? Dignité na bino ekenda wapi? Ki grand na bino ekenda wapi? Ki personnalité na bino ekenda wapi? Boko mo sa pena débat ya mabanga. Nous ne sommes pas là oh. Quelle sonne. Libanga est obligé. Mama wa taifa ejika. Sina mibali bwandenge moko kolongola mutu te. Bosa soni. Bozoka nga peneti bwana raison. Banchor. Banduki. Naninga mabete. Mama wa taifa ejika. Coucou, bonjour mes étoiles, bonjour mes abonnés, bonjour tout le monde. J'espère bien que tout ça bien. Nga vraiment naza bien, na pesi bino ba mbote, na pesi ba mbote na ba fani ya mopa mokonzi. Songa Mbeli Quadraman, l'homme du moment, l'homme de l'époque, depuis les temps tu lelo azala na ye mopao ti lelo azali ko continuer kozala mopao na pesi ba fani na ye lo sako na pesi ba tutu balingaka ye mbote na pesi mbote na ba fani ya mama si la reine mère moi si ya mokonzi veut dire ye mokonzi veut dire ye mokonzambe en tout cas lo sako na bango et sans oublier la famille na pesi mbote na équipe mobimba ya Jika TV News na Fabrice Mande na batu nyonso basistaka biso de près ou de loin na pesi bango lo sakope bambote na bango. Merci beaucoup la famille na pesi lisusu merci na sponsor na biso officiel et de beauté bio. La famille avec et de beauté c'est une histoire d'amour. Alors talarandenge na zodia la famille, talarandenge na zodia naturellement la famille. Je vous invite aussi parce que à Kinshasa actuellement il fait tellement chaud que vous ne pouvez pas supporter. Ça chauffe que vous ne pouvez pas supporter. Alors si ce n'est pas aider beauté tokoki koki mela wapi. Si ce n'est pas aider beauté tokoki kokende wapi. Parce que avec aider beauté la famille c'est la magie. Avec aider beauté c'est quelque chose. Tu as un problème de tempo, tu as un problème de phare, tu as un problème de vergeture, tu as un problème de quintos, tu as un problème, tu n'es pas sûr de toi. Ba phare la famille nazolo ba bien ba ride oza mwana muke soko pesi age na yo batunyon so bakimi. Avant yo pratiquer biloko mususu oyo kokomisa yo okoma soki ndenge nini ma chérie na invité yo to papa na invité yo na lombangu na Aidé Beauté numéro na biso kaka ya Jika nde numéro pe ya Aidé Beauté vraiment sans plus tarder tokoti na mama na likambu la famille na koyebisa bino ke le 8 le 8 oyo le 8 mars journée internationale dédiée à la femme. Journée internationale dédiée aux femmes y a monde entier. En tout cas, journée oyoto biso nyonso y a année passée couple Olomide ba célébrer ki yango na Congo Brazza, précisément na ville ya Brazza na palais de congrès. Biso tozalaki, la famille tozalaki présente. Tomona kindenge ba honorable, tomona kindenge ba généraux, tomona kindenge ba ministre, tomona ki ba femme d'affaires, tomona ki bato ya lolenge na lolenge basio ba ibakenda sango ya mokili mobimba bayaki. Kasi ya turo la famille couple Olomide ezali invité bongo na Angola na Luanda. Bana Luanda Bana Luanda mbela ebela mi bino baza ko signaler bino que couple Olomide, Kofi Olomide avec Sundi les cœurs. Maman na bango di. En tout cas bakozala le 8 bongo bako fêter na basi Angola. Vivi Natiro, ma soeur, je sais que tu es là-bas. On va vivre ça en live avec toi. On est sire avec toi, ma chérie. On est dedans, on est collé avec toi. Ma chérie, il ne faut pas oublier de... Donc ma chérie, tu vas vivre yango, tu vas savourer yango. Le 8 mars, c'est la famille couple Olomide Nangola. Préparez-vous la famille. Ça va inda, ça va chauffer. L'homme de hippodrome, la femme de hippodrome, bazala na bino na Luanda. Le 8 mars. Bagobina, bagoyemba,
bakosepelisa bino comme l'habitude ekozala opesi mbwa alobi en tout cas nga na tante nga penza ifo na bina mbwa alobi bapesi mbwa mokuwa mbwa alobi mais pourquoi bino bomonelanga pourquoi bino bopesa nga mikuwa tant oyo eza ya mikuwa te tant oyo ifonga na bina tant oyo ifonga na sepela alors la famille ale soki bosombi no babiye te bosomba toza suna mikolo ebele te nayebi te so lelo eza le 22 en tout cas so eza le 22 c'est que totikalika na 6 jours tokamwana na mois ya février ndenge kende mbangu la famille yango nde na o rappeler bino ke soko sombi na biye ya hippodrome te etali yo o tolobaki te soko sombi na biye ya hippodrome te etali yo ojika obetelaki setete na obeka sete ojika olobaki te na oloba ojika ogangaki te na oganga ojika olobaki makasi te na oloba makasi soko sombi na biye ya hippodrome te la famille, il est temps au somba billet na yo. Il est temps au somba billet na yo. Parce que le 19 juillet 2025, na hippodrome des Vessels de Paris, la famille Poutoulou et Komata, ma belle et Komata Likolo, opesi mbwa bui bongo soki tokomi na bato bakoma kowelela mabanga bolobi ke bino boza ba king bino boza soki banani bokomo sala pe ba débat bokomo finga pe bato likolo ya mabanga yango soni na bino ekenda wapi soni na bino ekenda wapi dignité na bino ekenda wapi ki grand na bino ekenda wapi ki personnalité na bino ekenda wapi bokomo sala pena débat ya mabanga. Nous ne sommes pas là oh. Quelle sonne. Eh, les bangas sont obligés. Eh, au royaume comme à la zolo mouné de pamba. Les bangas sont obligés. Eh, zolo nanga mukeza eza original et pas tatananga. Oyo comme à la zolo mouné de pamba. Oyo comme à la zolo mouné de pamba. Les banques sont obligés de la famille. Alors, si on a ma banga musuni, si on a ma banga kilo, ma banga poids, il y a un hippodrome. Et si le maître, les chefs, na bango tsu, oh, ça la concert. Aïe, aïe, aïe. Et si le maître na bango tout, oh, ça la concert. Maître na bango tout, na lobby. Au sala concert, yaka na hippodrome la famille. Oko vivre en live, oko mona ngo pouyi, oyoka som. Eh, muto boy na ye. Alobi na ye au sala ne ba beste. Aboy na ye alobi au sala lo kogote. Oh, bino olimbo kotsa mutu na beza boy na ye. Et puis comme problème. Boire pe mi soumakasi hein. Comment moi qui empire du mari simba bino na raison hein. Bon, vraiment, misu makasi bino. Eh, bo sa soni. Na basi na mibali. Bo sa soni. Eh, bo sa soni. Na basi na mibali. Bo ndenge moko kolongola mutu te. Bo sa soni. Bo soka nga peneti bo na raison. Banchor. Bandoki. Naninga mabete. Hippodrome toujours la famille. Achetez vos billets. Il ne faut pas oublier. Distraction salité, distraction buzoba, distraction zangatina, distraction moko boye, hein? Oye pesa soko yoki ngo moni ngo peso kanda, e peso méchant moko boye som. Ba distraction moko boye. So tali ngo peso mona ngo ya bema, et vraiment tana tina soko mokete. Nous on est concentrés na hippodrome. On vous demande aussi d'acheter vos billets. On vous demande aussi, la famille, d'acheter vos billets. Achetez vos billets, la famille. C'est très important. Achetez vos billets. Rien que ça. Aux autres, il y a hippodrome. Diarème balamo. Dans le bibeton, il y a combo ya hippodrome diarème balamo. Bobanga kofinde boye. Pardon. Na tuni bobanga nde kofi boye. Bobanga nde kofi boye. Kombo ka ya hippodrome ya pamba diare na bilamba. Pardon. Oh. Mais boye bien. Azala pe père na bino. Kombo ka quand ozo ka hippodrome na bilamba.
basi na mibali kobanda na tête tina mako ya nini bo revese boza tranquille bo paniquer nini boza la l'aise beaucoup kota ba toilette mbangu ba ndokino kiwe okoti ba moko parce que hippodrome e beta mama be e beta mama be makele na ngosko eke mabe moi sko bino pe bozwa repos exacté do bo kota noki bo doser boyoka ngo bien ya nini bo botakimia bo paniquer trop na panique nyoso wana yaka kombo hippodrome e bit na ngo ezani ko boma actualité hippodrome ba créer mo ba beza lokuta ba créer mo ba beza sanité ba to baza la concentrer kuna ba bossa na ke faut ko somba babi jamais de la vie on vous connaît on se connaît je dis on vous connaît ici là on se connaît nous tous on est dedans on se connaît nous tous. Peu importe ma baise sale, hippodrome c'est notre combat, hippodrome c'est notre chemin. Et le morote et le mola hippodrome ni bosso na biso, ni de près ni de loin. Soni bondima quitté hein, bondima quitté. Voilà. La famille c'était une façon de vous rappeler que le 8 mars couple l'homme en Angola la famille. Quel plaisir, quel honneur. Alors pour cette occasion, vous êtes appelés d'acheter les billets de la famille. Vous êtes en Angola, mais connaissez ce que c'est. Bokende na lombangu bosomba ba billet. Bokende na lombangu bosomba ba billet. Couple l'omide et kozala na bino na Angola et kozala penza elongo na bino na Angola. Pona ko savourer mokolo ya ba mama. Boyebi ke soki mama si azui micro pona ko yemba, pona ko tala so mama si azui. Nalela mama yaya moto nyoso na donaye zamba pesa biso do ya koloba apesa biso ya koyemba te ya koyemba to tikeli yango mama si to tikeli yango mwasi nzambe le reste eza ya biso te. Alors bino tout rendez-vous na Angola, rendez-vous à ne pas manquer la famille, achetez vos billets, réservez vos billets. En tout cas le 8 et cause à la somme au Pessimbois, moi lobby, ça ce n'est pas pour moi. Ça là il faut garder pour vous parce qu'il il faut na bina. Bisoto na danse, il y a le 8 mars. À ne pas oublier tous bina danse il y a le 8 mars. En même temps, tous bina pe danse hippodrome. En tout cas, je vous aime, je vous adore. Bye bye.